alors que na yo kebisa Kofi po Kofi za mukolo moko ya zoba mutune sala bien te Kofi biso to sola no te Kofi yo sali anniversaire no ya quartier latin Robin sali pas de la ndenge ni biso to yaki to sala ino cop Kofi. Est-ce que ça m'a Peggy Jonker? Si eza mabe po to sola raté jamais mukolo mo be bokabwane na ndenga la mbila o sa eloko mo bo bengisa biso et simba te po biso to sola na te Kofi au sal anniversaire à quartier latin falo bengisa batantine Gibson falo bengisa batantine Montana falo bengisa batantine Gibson falo bengisa batantine Montana falo bengisa batantine Savané depuis tu po bon bato abandon na mon quartier latin yena les padres basala ki cop basali cop to yeta to signer contrat cop pas to yembelo sisi Sylvie aux mongo fort bénéficier na cop Kofi biso to sola na ote Kofi au monde que monde te Kofi mutune ça bien au sal anniversaire na olingo boka la biso ba poison retard do boka la rabat Kofi mutue ça bien te muto Kofi zo sala bien te po bato bokabo na bango na mbila bokenda tina ba parquer au sal anniversaire na est le pas de uta na quartier la te wera kuto bandane maison mera bimenga Kofi biso to sola na ote Kofi bengisa bato bo bandanga na bango quartier la te biso na oto sola te to kabo na mbila Kofi il faut place au ali Kofi faut mutuna wesala ka Kofi biso te to tinda roza mukolo mo ya zoba ozo raisonner te est-ce Kofi biso to sola na Kofi o mi be biso na fiche ya grand caractère Peggy Jonker makambo bi yolo ba obi zobozi zonga no sima zoboza kufa pour la mami Kofi soko mekaki zobozi ngai Peggy Jonker na zo charger na makambo na yo soko meki le padre yeba on Peggy Jonker ndazana na Angola iniki mavandeli ka yo Kofi biso to za ba camarade na yo te toza ba camarade na yo te Kofi ezala mbala suka Kofi biso te to tinda ko za mukolo azoba po wera to banane maison mera bimenga lelo c'est l'anniversaire à quartier la te Kofi obengisa biso Kofi yango to yebisa bino tala simazonga muto otali simozongi muto Kofi to kabwana na parquet Kofi faut bengisa nde bato banana bango quartier la te c'est signe reconnaissance à kanisi Ferrego la bengisi à reconnaître que Ferrego la aza musicien o la mso le kana quartier la tela mso basala ne cop amoni que ti aza na problème na été est-ce que Ferrego na Kofi Olomide makambo ne sila raté biso to sola na Kofi te pe jamais go bengisa biso na makambo na est-ce biso to bandane quartier la te to biso to sala ki na e cop to sali cop na Kofi Shalom shalom peuple de Dieu. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Van Wallis. Alors, je suis venu vous dire que le 1er et le 2 décembre, nous serions aux États-Unis, précisément à Dallas, pour une très grande conférence qui sera dénommée La foi qui produit le miracle. Alors, moi j'ai la foi que quelque chose va se passer dans ta vie. J'ai la foi que l'éternel Dieu va changer ta vie. Alors, quand je m'as que ma cambo est difficile, et comme facile. Alors, quand je m'as que humiliation, en ensemble, à sa capacité à colongola. Yo muto lingi changement, moi en vie na yo. Yo muto lingi nzambe a changé profil et vie na yo. Alors, je te dis le 1er décembre et le 2, kozanga tse, yaka boya ebele, kozanzinga zinga États-Unis, aux en Europe, aux en Canada, aux partout dans le monde. Viens suivre la grâce. Binoba na wale sanyoso oya États-Unis boya ebele toza de cité na zoya pona pambo na bino toza nga mon côté na pasteur Glody na prophète Mike lui aussi il sera là pour bénir le peuple de Dieu. Alors lui-même il a dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués chargés je vous donnerai du repos. Alors venez à Dieu et vous trouverez le repos. Alors on a bénédiction Yaka et que mon Dieu vous bénisse. Ganda Taba Ikote Sensi Nganda Taba Fenenene Nganda Taba Chez Hugues la coiffe Ikote Papa na Kerwan éternel Kenaya Taba Ikote Au 174 avenue Aristide Briand 93 320 les pavillons sous bois. Taba Ikote À la petite porte à gauche association Hugues Ikote. Taba Ikote 01 41 55 0000 Ntaba Ikote Takas Desca Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable
grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiment, immeubles, vente de terrain, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'Escar Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte intelligents pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec l'Escar Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact, plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa, plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction, à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import, Michel Atlantic Shipping, et Yé, Bana ya Canada, Bana ya USA, Bomitungisa Lissusute. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles, na koti na ba koli na bino na Kinshasa, Bomitungisa Benzate. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, Benga Michel Lukadi, plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, Benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping, Yaboye, Bazuwapi. Espace de cérémonie chez Hugues La Coiffe Icoté. Un cadre spécial pour vos cérémonies conviviales, pour vos retraits de deuil, matanga, fiançailles, baptême, anniversaire, au 174 avenue Aristide Briand, le pavillon sous-bois, dans le 9-3. Référence, Salon Hugues La Coiffe Icoté. Votre réservation au 01 41 55 0000. Hey, Zambé, Tolobate, Filokoboy, Tolobate. Hey, Zambé, yo. Otani. Ozolulema. Ya yupa kokiko koma bongo. Na pomade awatoza. Na pomade awatoza. Ngai mwese radio kuma. Olingi osoma pomade naturelle awatoza en ligne www.awatozaakrem.com www.awatozaboutique.com Soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, ya kosomba pomade awatoza 70 rue Marcadet 18e arrondissement, métro Marcadet, ligne 4. Pomade awatoza, esalami na bana mboka ba congolais, na banzete ya mboka Congo. Bokeba na pirate. Pona kovimisa bamole, mipende, sinapetolo. Somba gamme ya pomade awatoza, mase yango na baparti oyo olingi evimba. Sima ya 3 mois, on fait résultat. Salut. Oh. La pomade awatoza, moi c'est un pas commune qui bokone. La pomade awatoza. Ok, bonjour, beau tard de Balanditou, émission énorme, Midon, autrement dit appelé la réserve de l'éternel, comme on dit à Pasteur Moïse Mbiye. Bonjour tout le monde, bonjour Nabino, Batutu, Bolinga, vraiment, Kolandanga, partout dans le monde entier, Mobimba. Là, avant d'avoir d'émission, on appelle ça bonjour, na boss, Nangara, Fingin de Congo Promo, Balobi, Kuna de Sika, Nazwaka, moi, Misolo, est-ce que Kuna Nazwaka, moi, Lipa quoi. Je dis bonjour tout le monde, bonjour Naye Domuzamba, Manik Setchipuki, bonjour na Blanchard, Ngoma Pharmacie, bonjour na Jojo. On a taille avantageuse. Balobi on a vraiment va venir na poto na moni bongo
ba fille nanga na poto boza vraiment tellement ébélé na moni bongo Chacha Dokolo et Josiane Mondele wana ba sœur nanga vraiment na mikili wana Tabu Fatou top modèle Willy Moucheni et Tolomo Code Montia David Beckham et Colivilla les monuments l'imbattable balobi boss moko tozalani kana ngoleza yo les PDG Laurent Sokoko bonjour nayo bonjour na papa Midon Nestor Bijou Pongo Rosette Midon Junior Midon pourquoi pas Narlens ba grande sœur nanga famille nanga mobimba na Gombe na pesi bino vraiment bambote ba camarade nanga nyonso j'espère que lelo na plateau nanga na zaka toujours na molobeli affaire na Angola babi Peggy Jonker ya lingara vraiment te babuzoba et pas les padres donc o nyonso roloba ezotala bango ba question za yanga ba réponse za yayi afinga aloba nyonso donc etalié ngakuna na zate j'espère lelo tout le monde qui bien ba affiche bimaki ya Koffi Olomide anniversaire ya ngwana bozomo na anniversaire ya quartier latin Koffi Olomide a invité ba mission nyonso ba leka na quartier latin to moni pe kombo ya le padre za ki na katime to moni kara ba fanatique le padre ba pesa le padre ba siliki est-ce que Koffi Olomide sali mabe et Rosala quand même reconnaissance robeng ça fait rigola na fête je sais pas mais ba c'est peliti alors na yebité nazo yamba déjà Peggy il ne m'tako expliquer biso pourquoi baboyi invitation wana ya le padre ya Koffi Olomide ndenge invité le padre wana na yebité ye mutu ako claircir biso pena ako yebisa biso pona nini balingi angote je dis bonjour Peggy. Ouais, bonjour Naomi Bidon, journaliste international. Comment ça va? Ouais, très bien Naomi. Namoni vraiment que aux ano kimia donc ça linga quand même bien. Ouais, Nazalès, bonjour na Batutu Bolinga Peggy Jonker, bonjour na Chiko Mabelema, mais bonjour na Didé Chombo Petit Jésus, bonjour na Wesson Chivundu, bonjour na Freddy Kamanda Ajibos. Freddy Kamanda, Makambo aussi, sango Freddy Kamanda. Bonjour na Freddy Kamanda Ajibos, 8 yango. Ah, tout ça, vraiment émission na biso Peggy na bi ke roboire na on antique le temps et j'espère que bonjour na Weston Chivundu Petit Jésus et na kati ya Fredicide ya yo vraiment mbote yango na Petit Jésus na kati ya Fredicide et Peggy Jonker boni basango les padres boni basango orchestre. Ouais, les padres à l'aise, boss pena à l'aise, orchestre c'est normal na ira ko gangela Koffi po Koffi biso na auto so la raté. To kota na biso na wana Peggy. Est-ce que ozoye ba ke yoka ozoye ba nonu ke faire ego la vraiment orchestre ezala mwambilinga mbilinga zoka na susute na ebité ezako banga ezako kota ma ezako zang actualité doni po ozoyoka na tazo mona na ti. OK, c'est rosa mbilinga te que c'est toujours en fort to voyager air nyans tout makambo to à l'aise côté on la pena stabilité de Jekota ba mise ba vivre koleka ba tebele na ndenga Congo po to tigaka na orchestre mona Congo za Jack 7 alors que na yoko kebisa Koffi po Koffi za mukolo moko ya zoba mutune sala bien te Koffi biso to sola no te Koffi yo sali anniversaire no ya quartier latin Robin sali pas de la ndenge ni biso to yaki to sala ino cop Koffi est-ce que ça m'a bé Peggy Jonker si eza mabe po to sola raté jamais mukolo mo bebo kabwane na ndenga la mbila osayelo mo bo beng sabiso et simba te po biso to sola na te Koffi au sal anniversaire à quartier latin falo beng sabatantine Gibson falo beng sabatantine Montana falo beng sabatantine Gibson falo beng sabatantine Montana falo beng sabatantine Savané depuis tu peux bon bato abandon na mon quartier latin yena les padres basala ki cop basali cop to yeta to signer contrat cop ba to yembelo sisi Sylvie ozui mongo fort bénéficier na cop Koffi biso to sola na ote Koffi au monde que monde te Koffi mutune ça bien au sal anniversaire na olingo boka la biso ba poison retard do boka la bato Koffi mutu ça bien te mutu Koffi zo sala bien te po bato bokabo na bango na mbila bokenda tina ba parquet au sal anniversaire na c'est le pas de uta na quartier la te wera kuto bandane maison mera bimenga Koffi biso to sola na ote Koffi bengisa bato bo bandanga na bango quartier la te biso na oto sola te to kabo na mbila Koffi il faut place au ali Koffi faut mutu na wesala ka Koffi biso te to tinda roza mukolo mo ya zoba ozo raisonner te est-ce Koffi biso to sola na Koffi okomi pe biso na fiche ya grand caractère Peggy Jonker makambo bi yolo ba obi zobozi zonga no sima zoboza kufa pour la mamani Koffi soko mekaki zobozi ngai Peggy Jonker nazo ki charger na makambo na yo soko meki le padre yeba on Peggy Jonker ndazana na Angola iniki mavandeli ka yo Koffi biso to za ba camarade na yo te to za ba camarade na yo te Koffi ezala mbala suka Koffi biso te to tinda ko za mukola zoba po wega to bandane maison mera bimenga lelo c'est l'anniversaire à quartier la te Koffi obengisa biso Koffi
yango toyebisa bino tala simazonga mutu otali simazongi mutu Kofi tokabwana na parquet Kofi faut bengisa nde bato banda na bango quartier la c'est signe reconnaissance à kanisi Ferrego la bengisi à reconnaître que Ferrego la aza musicien oyo la mso le kana quartier la tela mso basala ne cop amoni que ti aza na problème na été est-ce que Ferrego la na Kofi Olomide makambo ne sila raté biso to solo na Kofi te pe jamais go bengisa biso na makambo na est-ce biso to banda ne quartier la te to biso to sala ki na e cop to sali cop na Kofi code MM13 et puis code MM14 ngai kaka papa ngai papa bozo beti batama baku bana yetu papa nini ngoza kuyima boy kasela mo bakanga yoko mo mone yoko yo sibe service ah on a sibe service tout le monde a ka servi e ko ngai yebisa kunzi ozala Lou puisque sibe service na janvier tozaka kati ya Angola omoni kusanga kuibe ezali liwe mpimbeleo na Brazzaville tozapeli susu wana CB service bato ebele bazokufa mpona baagence agence ya si na elope mobimba bato bofani na France bozokokende na Rennes bouti Lausanne boke na Rennes botie biloko na bino bozalaka na Paris na Rennes biloko wana nyonso to eza koya non papa aza mundele te congolais lokola ngai na ye sibe service papa balekaka mpe serie boye merci kosanga mbwandamu merci sibe service agence pas comme les autres. Espace de cérémonie chez Hugues la Coiffe Icoté. Un cadre spécial pour vos cérémonies conviviales, pour vos retraits de deuil, matanga, fiançailles, baptême, anniversaire, au 174 avenue Aristide Briand, le pavillon sous-bois, dans le 9-3. Référence Salon Hugues la Coiffe Icoté. Votre réservation au 01 41 55 0000. Mbele sisi Sylvie azwa l'arfort. Kofi biso te to tinda ko za mukolo aso ba Kofi. Pesoko meki Kofi keba na ko bimelo tina mon fleury na ndako no ane sila te Kofi. Yinda ko bimelo na ngola ko bimelo tina mon fleury na ndako ne sila te Kofi. Biso te to tinda ki oke mutune sala bien te Kofi. Ese yona biso to sola Kofi biso to sola saka Kofi. Biso to soli saka te Kofi. Tant aux olingo sali kambo Kofi faut raisonner Kofi. Le lozo bengi se éviter les pas d'un anniversaire na olingo boga la biso poison Kofi. Est-ce que ndozo finga Kofi bo tout ni base. Kofi soit solution à ba danseuse na oni on stop bima na bango il fallait éviter na ba il fallait éviter bango na anniversaire ya quartier latin. Tous les danseuses na bima na bango. S'il vous plaît no mi biso makamsuto silikara makasi. Po biso na Kofi to so la kate. Monde tie bien que biso na Kofi to so la kate. Le lo c'est l'anniversaire na ya quartier la te Kofi obengisi biso na ide nini po boma biso tondere ni Kofi tango zo sali kambu Kofi faut raisonner ka Kofi biso na to sola ka te Kofi zo solution ya ba danseuse na to bima na bango na quartier la te pesa bango invitation baya bengisa batu na bo banda na bango makambo quartier la te Kofi yona le padre bo sinaki contrat to sali cop to embelo sisi Sylvie cop sili biso to kena nzela na biso pe Kofi na yeko kebisa ezala mbala ya suka Kofi ko bandela so ba bêtise no salite Kofi ezala mbala suka Kofi pe biso te to tinda ko Kofi mutune sala ka bien te ngana ebina ngate pegi jonke nga mambo ezo kamsanga na dana ebite vomanga franchement pegi na mambo no subino bolo bino poni boluka kimiati ebino ba fanatique to ba petit ya ba musicien poni boluka kimiati les padres na Kofi Olomide a sali geste o ezake a reconnaître que dans mission moko pe a leka pe na quartier latin ata a uta na sourcité mais a leka quand même na sana bengi saye siko bino subino place nini ma benini bino eza ba chez ya Kofi biso to sola na yo te Kofi bengisa ba danseuse oyo bimaka la bango éviter bango ba ya na anniversaire ya quartier latin s'il vous plaît Naomi bengisa ba tantine Gibson ba tutu bo bandanga la bango quartier latin est-ce yo Kofi banda quartier latin na les padres bo banda quartier na les padres te bo sala cop sili les padres ke Kofi ezala mbala suka na yo kebiso na ba bêtise ozo sala Kofi Nako kebiso alors que la minute au tinde zana na nenga Paris chiki to bangu le monument de Paris papa na square chiki chiko mabele mame
Chico Mabele Mame, Didier Chombo Petit Jésus, Wesson Chivundu, Béra de Prince des Amunda, Général Fiskelele, Général Fiskelele. Peggy soit bandé au bord ma banga, c'est que émission on a évité ce tour là là, Peggy n'a pas comprendre, n'a pas comprendre. Dans moi il peut m'abbé mon côté croix d'Asali. Kofi Olomide Asali m'abbé moroti. Tout comme peut le lopé nan Aris Matadien. Faire à coquille non mais s'il vous plaît tu autant à bana mo be baza pas même na salo kolona nga no ba komi na génie ba uta pas faire s'il vous plaît tu autant à moi na mo be banda ko fa na matade tikalo ke Lubumbashi te o eza makamuna ko tu suna eteye to tika o eza makamuna ete no mi o eza makamuna ko gangela Kofi alors Kofi yozo gangela za responsable aza papa ya bana Kofi ninga zana ba kinto ya pouvez photo c'est les monuments parce que Kofi ça les belé hein Freddy Kamanda Ajibos na ko gangela Kofi Freddy Kamanda Ajibos patron babi mwana mukela makambo na minute ye na minute ye Freddy Kamanda soko boyo kufi dimanche biso to mona na ndenga anniversaire Kofi keba na yo ezala mbala suka sagabiye la grande dame Kofi Olomide aza papa aza musicien oyo asalaka fier peut-être ya mboka na biso même mana ba ferego la bango no so baza ba musicien mais na kota la Kofi aza pas grande neto benga na portugais aza papa mukolo aza papa oyo asalaka musique tellement bien ce qui lelo kongo na biso ya ka tozara pena na mayele ba konzi ya mboka na biso Kofi aza mutoto ko sele monument mais ya Kofi nga Kofi boye non s'il vous plaît ngana yako kebisa Kofi biso to sa ki ne Cop Esili le boss Nika Boronika aza travailleur na yote to salaka na yo cop ton Cop Esili Kofi to kende nzela na biso ezala mbala suka Kofi ngai dem na tinda go da papa ya zoba mutune salaka bien te alors que no remercier grand frère papa Doukouré mazono dika malaika mupati biso da mobutu libindi moko BCRS Fanika na miel de beauté de cœur de la Bible. Ale makambu nzambe na ngala ebina ngate ngala ebite vraiment ngola oyo ya tuni bazite aleki mbamora bandi ko finga da boyine ko tuna base aleki kambala moko abandi ofinga na ebite so da basola na base na po muta koki ko finga boete fo basola na base sikona marambo nyonso oyo bosala kato oyo sali feraza au courant na marambo ngo te na ye ko gangela Kofi ngam nazo se charger na Kofi na Angola biso to sala ne cop to pesa elar na cop le padre azate mutu o ya ko tinde invitation Kofi ezala mbala suka Kofi baji osala ipazo bozi Kofi soko mekengo yeba na ko kango pe na ko bimela na mon fleri ngana moni ndeti likamba Kofi oyo likamba Kofi oyo memo na poto parce que ba mobiala ba laskoni ba okende tikalika yo mona Angola likamba Kofi o faire gola pena na beti sete pega fingi makasi fo ke poto po bino sumo le gagala nzela ofinga te ngana egaka na yeko zongisa Kofi po biso na to sola te Naomi bido tangai se na memio na nenga mbila Naomi o koma na babiloko mo be ver ngai po to kabwana na parquet Kofi eloni esila to kabwana na parquet ye jamais koki ko bengisa biso azo solution ya ba danseuse ne nyonso bimana bango apesa monga invitation ba fête ya quartier latin wera to sa ne maison mère bimenga Osana wera maison mère. Osana na wera maison mère bimenga. Non mais s'il vous plaît. Tant que ça la maison mère Naomi ala raté. Tant que ça la maison mère na wera yo ala raté abimenga. Na musika na remercier mon vieux Lick président Lick mkole aéroport. Ya yango yo. Oh libindi moko e mupati. Sika no maramba boye na pesi no mbote na sele manzombi drapeau bia mela dembo balobi ba wa kangi Martin na minitio Serge Tata ki bokolo babi bote za moko na Angola Glody Loa na moni bongo ba DJ ki bokolo la moni bongo Gloire procureur ya luto radio bambote na bino vraiment parce bozali vraiment na lingara bino ya tropo boîte moko totika na oka yango wana igeta longa nzala elidi mansonsa eluka makambo wana ba pure serre na nga pena tozala na bango na ba casquette wana donc ya bino ba bonjour yango ebele peki Jean-Cœur to comme na biso pena ko chiter na émission na biso ya lelo lilobande tinini ya suka oyo koki ko pesa message nini ya suka ezaka ke faire akende na ete na yeko kebisa Kofi tozaka Kofi biso toza ba camarade noté Kofi zo solution ya ba danseuse obima na bango bengisa bango na anniversaire à quartier latin Kofi
Kofi ndenge za wana Kofi keba na obiso te totina koza mukola zoba mutu esalaka bien te Kofi. Ben sa batantine Fanny, ben sa batantine Gibson, l'anniversaire à quartier la te. Kofi lingo boke la biso poison. Kofi lingo boke la biso poison. Olingo meka biso no meka ba jemoro bo salaka batu Kofi. Fali kutu osa succès makasa uti pana boke le poison te ka faire. Te abengi sa te biso to Naomi. Fosola alanga normal. Naza camarade na mutu wana otangi komonete na yeko kebisa nde Kofi. Na yeko kebisa Kofi soka ko bengisa abengisa batantine Fanny abengisa batantine Gibson naza camarade na yo te Kofi ezala mbala suka Kofi na makambu na yo Kofi luka batu ya ko bengisa Kofi ko bengisa le padre te ezala mbala suka Kofi ngo bokela biso poison Kofi olingo bokela biso poison Kofi soko meki ndenge na ko bimela ona ndako wana mo fleurer la bien te Kofi Soko meki alors que na minute toza chez staff avec Azamoto na nenga ingombota babi enem takangi makambu Zave Lopez Dijamat Zave Lopez Dijamat mineur de G merci vieux na nenga to solaki héritier Mubiala na nenga kisasa le 10 des ans na nenga Paris en direct d'Istanbul Laskoni Mbunza chancel qui voit di Peggy qui na nenga Paris ba ko pakata Sarabi la grande dame maman na Takeshi Koransan Sarabi la grande dame Doukouré Mazono où est son Chivundu Chiko Mabelema Medide Chombo Petit Jésus Berado Prince Tezamunda Yadada Yedo Muzamba Général Fiskelele yangoyo Mama Superman yangoyo Kofi Babi eza ba collection ya sika Kofi soko meki na ko pumbwe mbala moko tina ndaku na yo Kofi Kofi keba na yo eza la mbala suka eza basket ya Jordan 2023 alors que yo mona na migeni mozo longondi cercueil keba mige soko lingina limu sote na Angola mige keba j'espère que to comme na biso vraiment na fula ye non mi bido non fula onde yo konikaise mo ta chemise olati non mi bido après miso to kota na palais. Merci Masalanga Freddy na Onyon Sosali. Merci Freddy Witi yango merci Freddy na Onyon Sosali. Merci Pena Freddy. Ouais. Merci beaucoup to comme vraiment na fait émission na biso j'espère que vous avez qui branché connecté à Kolandanga merci na bino so bosunganga vraiment na musika balobi sanzambe to kosala nini sanzambe ezakaka 0 mikolo na komi na système babi na bongwani nga pena na bongwani so no tambola na la munduki na nga ko meka nga ta babi to tena nzambe liboso to tie vraiment nzambe liboso donc nzamba za malamu wapi yango ebima na sepela leloko na sepela leloko na l'élan fort donc mikolo to zaboé avec Jésus tout va bien Merci Nabidon Nyonso papa Midon Nestor Bijou Pongo Rosette Midon Junior Midon namoni bongo na sima ya caméra Narlance namoni bongo na sima caméra décret c'est nimi papa na Brandon babi réalisateur aza marambu tout mikolo amemi biso na non na mona te bango ba kosara biso pas non de ma solo j'espère que vous allez brancher bolanda vraiment émission oyo na boke binyonso merci beaucoup ngana bino tokutani na deuxième numéro ya émission. Ciao, beige.